Voilà encore et toujours votre humble servante et Sarah Lignoa. Week-end à l'élo, vous allez comprendre que nous sommes à mon côté et puis nous allons à mon côté. Je vais inviter une dame à Rolobenaviso Natina ya Onje et se présenter na Simananga, Madame ya Onje. On va tenir Madame Nanga rigueur, elle est un peu bilan pour que Onje soit intéressé plus. Vraiment, qui parle la langue française. Merci beaucoup, Madame. Mbote, maman. Mbote, tante. Nasepeli koyamba yo pe kozana na weekend à lelo to koyeba kombo na yo nani. Kombo nanga Agnès Tamba. Maman Agnès Tamba. Oza moko ya ba membre na kati ya ONG TPL. C'est ça. Oui, oui. Na kati ya ONG TPL, Maman Agnès Tamba. Ozo jouer rôle nini okota la boga wana. Na kati ya ONG TPL, naza représentante ya ONG TPL Kinshasa. Ok. La représentante ya ONG TPL Kinshasa. Donc TPL on part kozana Kinshasa état de oui. TPL ONG TPL eza na États-Unis et sika fondatrice nango azaleli. Et aboyaki kosuka na États-Unis parce que États-Unis eza mboka na ye te, abotami kuna te, akoli pe kuna te. RDC nde eza mboka na ye, yango place ayaki kofungola ONG TPL awa na kati ya RDC, précisément na Ngaba, na quartier Mukulu ya numéro 82. D'accord. Kombo ya maman na biso asalela biso ONG TPL, tokoki kozwa yango? Oui, oui, kombo na ye Maman Omega Mbele. Maman Omega Mbele, ok. Maintenant, na ONG TPL, nzambo ezoleka ndenge nini? ONG TPL ezaka mpona mwasi kitoko boye alati baengage azoloba tolula makambo eza ndeni na kati ya ONG TPL. ONG TPL ozoyoka deja eza ONG eza fondation ezalaki ide ya mutu oyo azalaki likanisi ya kosunga bato kosunga tout le monde madame kosunga mutu nyonso te eza kosunga bato oyo baza na besoin ya lisungi par exemple bafille bafemme veuve bapersone vulnérable baorphelin bato oyo bapara bawangana bakutana libanda bakoma na bango nde tobengana na Kinshasa bana balabala donc vu eza te bafazer moto akosunga ye eza te ngo Omega Mbele azwaki likanisi wana ya koede bana wana ya kopesa bango esengo na vie ya kosekisa bango vu ke bapara oyo bakopesa bango esengo na vie baza te. Ok, merci beaucoup, Maman Agnès Tamba. Agnès Tamba. D'accord, Maman Agnès Tamba. Et nakata ONG bit na mino ezani na ONG TPL. Qui au lobby moi un peu bref bit ya ONG TPL depuis tokota na makambo susu. ONG TPL na lobaki eza kosunga ba personnes vulnérables ba fille mort milongo ezo représenter na tableau oyo. Pour aider bango kopesa bango vie pour soutenir bango yango Maman Omega Mbele aza na orphelinat moko asololaka na bango aza na bango orphelinat eza na kombo te s'il vous plaît. Orphelinat eza omebele et puis à chaque fois tokola orphelinat parce que biso toza na orphelinat te tolukaka orphelinat oyo baza na besoin toke na bango tokokoli bango ya kolia tozwi bana bebe baza kuna tokosi bango miliki potopoto mpona bana ya bebe mpe na bamikolo tokopesa bango nyonso biloko ya kolia na azwaka mpe ba mosusu en charge atangisaka bango na niveau ya baefeuille akutelabaka bango bafrais scolaire mpe juste bazwa formation moko na vie. Ok, madame, merci beaucoup tolandi ONG TPL esala déjà baaction na baannée eleki ou bien année oyo eza première fois ou bien baaction déjà mosusu ONG TPL esala te et continue toujours que ça là. Oui, oui, merci beaucoup. ONG TPL esala baaction ebele puis continuera toujours pour ça la baaction na ye na ndenge lolenge nzambe apeselaka ye bamoyen. Par exemple nde nalobaki tozwaka babiloko tokende otuka na baorphelinat apart wana apart baorphelinat tozwaka bajeune fille oyo batanga te oyo bayeba eloko te Maman Omega Mbele atiaka bamateriel nyonso disponible pour que bayekola baformation telle que coupe couture make-up na make-up coupe couture na esthétique donc déjà que nyonso coiffure et tout. Non seulement ça, après ça va avoir formation à la pâtisserie pour permettre tout le monde à
s'en sortir na vie aye ba ko zamo eloko ndenge na ye moko déjà que vraiment mec se bat toujours pour les femmes ba femme ba dépendre te na mutu na sala tout que moi si azala indépendante aye ba ndenge ya ko mbongo na ye to aye ba ndenge ya ko venir na ba besoin na ye. Et d'accord, Madame Agnès, c'est pour un week-end à l'élo et que ça lance pour mon association sur terrain. Ce qu'on peut s'amener là, na batunyon so bakolanda yo travers émission na biso oyo na tina ya ONGTP aide malobeza na mboka na yo. Bon, merci beaucoup. Le mec invité tout bateau parce que nous avons TP aide action. TP aide action c'est que alambaka maman me gambela chaka mbongo na ye en jeu. Alambi pour que peuple congolais nous son esika auto zami parce que le lot sali yango na boulangerie Noël na tozana référence na kati ya boulangerie Noël. Tozawana Tolandi tozokabula biloko na mutu nyonso toza te ke on est personne vulnérable to fazer to nani toza pona mutu nyonso oyo aza na nzala oyo azwi possibilité le pardon balambi te akita biloko lelo eza ya ofele mama mega asali tepi aide action na ye nazokabula biloko na bato ya balabala na bato ya ndako oyo balambi te lelo mama mega azwi bato nyonso ya matete kote oyo en charge ya kolia tozokabula biloko na boulangerie Noël wana mutu nyonso oyo pala bango balambi te oyo aza na nzala mutu ya balabala mutu ya moto lelo tozosala TP d'action donc ma porte eza ouverte mpona mutu nyonso lelo. Merci beaucoup et na koinvite lisusu membre moko ya ONGTP aide ye aza garçon mbote papa mbote maman oza moko ya membre ya ONGTP aide oui maman on s'est présenté et puis moi liloba par rapport ya journal lelo. ngai kombo na nga Malala Patrick naza pe membre na kati ya TP aide. Justement nayoki eyeka makambo nyonso mama nyonso toloba merci de bien ajouter montre le sol lelo ezalaki action tosali action na cadre kaka nde yauso but na biso ndenge ezali but eza travailler sur l'encadrement des femelles et des personnes vulnérables. Donc justement, quand on parle de personnes vulnérables, déjà bateau baza na kokosio bateau baza na problème. yango wana ONG ezoya na aide ezoyebende bato modo la bongo. Eza ONG eza na but pe eza na détermination oyo ezokumbama oyo ekumbami pa mama na biso aza awa nde bayosute bino mama oyo eza mama Omega Mbelo Omega Mbelo oyo eza mokele fondation ONG TP aide. C'est juste ça eloko na nga nabakisa na makambo oyo mama na biso Agnès atoloba lelo tozozala action ya makasi awa bato komona continuité baimage eza bomona bino moko kuna bon à manger ozali bon topartager vraiment manger avec la population orphelin bato ebele baza wana on va partager vraiment à manger donc biloko eza initiative moko bien oyo biso bajeune tosenga plus bato bazala ebele bengi so bato aza ebele bengi baide ya bengi oyo ebele esala biso vraiment bien est-ce que tozoti mpe bengi te aza mpe na bato baza na nsima na ye oyo bazosunga yo mpe ye mpe atonga liboso ebiso mpe landa lepele oyo aza yango wana kasi makambo eza vraiment makambo epesami bato nyonso te makamisi ya malamu ekumbama mpe kaka na makambo malamu yango wana biso totia mpe lobeto na ndenge makambo ya tepi oyo ezokende. Merci beaucoup papa nanga et toujours continuer suite toujours continuer. Merci. Contribuer à rendre ce monde meilleur. ONG hey na Congo ONG dia maman Omega Mbele ONG est fondé en train des femmes fortes et des hommes forts qui essayent d'aider. Comment dire? Voyez comment là est Maman Omega Mbele. Maman Omega Mbele. Comment tu es là au Maboko? Allez, bonjour, ma casto continue. Maman Omega Mbele, Ada, la ONG. Et voyez ONG sur la ligne. Eza felilate. Bomoni. Oyedi la mire coûter. Maman
Omega Mele aza na ONG. ONG eza nini? ONG esalemaka mpona kosunga bato. Bato baza na posa ya lisungi. Soki oza na posa ya lisungi, oye na ONG epi place okozwa lisungi na yo. Soki omoni ke ya balabala kolembi eza mpeso bazala oyoko kolia eza te oyo koluka mwa Omega Mele na ONG epi oyebi soki eza wapi? ONG epi eza na komi ya Ngaba na quartier Mukulwa na avenue Kianza numéro 82. Kuna mama Omega Mele akozwa soin na yo bien koleka kutu lelo. Mama tuna ituka kangi. Ne kangi te. Uya kangi uneni bare. Na kangi. Na kangi. Uya kangi uneni bare. C'est tout ça. Na Ngaba mama Omega Mele soseki ayala biso nyonso. The ONG sepeli elesa biso ya ofele. Nebi ela lobi tolia ya ofele. Wala tele mamboko. Azonyala kutu nyonso. Question mi parler et pas quand tu bien vous comprenez les gens pour tout là pour tout la maman c'est pas ya vous bénisse.
Numa makasi. Kuna ba difficulty Ota awa kama mena wanadimi. Tosali centre de formation. Oyo tozo formé on a couture, esthétique et maquillage. Na ONG te biede, tosala gabado na orphelina. Hôpitaux quel que soit na Congo Dona, États-Unis, et merci à tout le monde qui nous soutient. Et merci à Dieu car grâce à lui que tout devient possible. Megambele, femme forte, femme combattante.
kuna kupambura na omega. Sasa upangi la kuna wenze. Sasa upangi la kuna wenze. Sasa upangi la kuna katika yao. Ana na maboko na hii. Mutapesi biroko nzambi pambura ye. Na buringo ye na reresha murezi na ye azanga kabizute. Nokarisamu. Anyes. Kusanyo karisamu. Yaume nzamba pambura ye na ilanga ye uzanga kabizute. Bon appétit. Hier bilisiraj. Bangasko neti mama badabana. Lari mususu isenge hili ikuta kama stone. Mais siraj wana amna rizaza nukula azo signer papier na bureau. C'est futambi sayi. Zabango zambi ya pambura yu, zabango nya hospital na occasion. Aveni les awa, naza umona ba erkeli. Abi misenanga aspect nécessaire. Leo mwani tasawa tuyaki awa ONG PPL ona kulia na ndaku na biso. Bali biloko oyo lisaka na kwenda ba ofelente, yope usepeli na yo. Oya toka bolande toka boli na bandeko, tabeleza pona batutu. Eti bazulu awa na rope se Michel ya zula yebi bazulu tu tozawa. Kwezalaki ya biso bazulu de bayambaki biso. Okonzi alembi ngula vitamine ba depo. Donc nous devons dire tuyaki tulia ensemble. Ensemble. Père. D'abord tu la sama on est là pour donner la souffrance. D'abord la sama on est là pour donner la souffrance. Et là on a mis tout le jour. Est-ce que c'est la alors ça va construire. Vraiment le construire. Ah vous êtes sous vous êtes. Qu'est-ce que ça? Na quelle vous allez là? Na ko. Ah na pays. Qu'est-ce que c'est que nous sommes payés là? Usepeli mingi ubona bino tonyanya bukesi kuko akubanza le abakola ONG BPS na belangu na ye na motema malangu na ye wana gosala la fête congolais. En tout cas merci beaucoup madame Adé. Usepela bino na ndenge ya biso na ndenge usepeli konyana huko. Merci beaucoup. États-Unis, et merci à tout le monde qui nous soutient. Et merci à Dieu. Femme forte, femme combattante. Papa,
bayebaka nanu biloko eyebona nini yango bokufaka bokufaka boye ozoya biloko oyede sika utu te nanga te biloko oyebi te ozela na mama misha jojo otela kwi jojo katana kopesa izeshi mamisa tikana kopesa biloko wana wi ekekele biloko te bayoka wana loloko naoloba oyokanga te sobolia pete kasi tozala madesu tozala produit madesu tozala loso tozala soso oyo kitoko te mama oyo mama na wana ndoluka yako oza image mama yeyo ayokosa biloko na ye ya ofele mama olobi nini na ONG TPN oyo ya ofele olobi nini pesa lokumu na mutu oyo apesi ya kolia olobi nini apesi lokumu na mama na biso ya ONG Pepi Lisungi topesi ye merci mingi na oyo nyonso tozosala mpo na biso tu mosusu alesaki te apesi biso na bafete bilamba tosepeli makasi nzambe apambola ye apomesa ye na mbula ya mene tomoni bato malamu na kongo mpe bazalaka non seulement azwi biloko apesi mpe merci na ye ozolekana na ozokamusanga ozolenoka ya ofele opesi mpe merci te mpo na nini mama biso oteka lipa abi azalaki mpe na nzala moyana ye lipa na ye eza te mpo lipa ezaka na bénéfice te bazwi biloko ya ofele alobi mama na biso napesi longuni ya merci do me biso kolia ya poka lelo amapanga azwi biloko ofele otindi biso topesi merci ebele mbala ozoki yango mama oleka mbongo bato nyonso bapesi yo merci osepeli na ndenge olesi biso na poko ya lelo na motema na yo ya mawa osepeli olesa biso lolenge omona ONG TPN na fondation na yo merci tosengi ke gouvernement emona yo esepela na bolamu na yo na kati ya mboka ya Kongo merci beaucoup mama Oleka